Batu fi balinga bandoto. Ndoto eza plus que prophétie. Au lieu que non comme esclave ya prophète. Oh papa lobini. Batu ebe ba prophète belé pe lelo ba comment mabe pourquoi biso moko to incitaka bango. Papa nzamba lobini, nzamba lakisi nini. La meilleure des prophéties c'est la parole de Dieu. Bien aimé na bandoto na yo mabe elzongela kayo wana olotaka ba militaire balanda kayo na ba arme. Olotaka ba militaire na ba kraka. Olotaka ba militaire bazolinga ba botola yo bayiba yo bakanga yo régulièrement elzongela kayo. Bien aimé ba militaire wana oloti ce sont les agents du diable. Eza bandoki eza ba démon. Toza na deux sortes ya ba militaire. Soko loti premier militaire bazana ba teni bazo protéger yo eza ba ange nzambe. Wana bazo batela yo. Bana baza pour la sécurité na yo. Deuxièmement, soko loti ba militaire, baza na tenir na ba arme, bazo linga ba kanga yo, ba botola yo, ba yiba yo, bazo landa yo. Bien aimé, ce sont les démons. Olotaka ba nyoka ba landa kayo. Olotaka nyoka koti na kati na ndako. Même na mbetu na yo, na ba rêve na yo yotaka suzu, ba nyoka ba landa yo. Apocalypse chapitre 12 na verset 9. Ba bengi les serpents, les diables et les serpents anciens. Bien aimé, yeba ke monguna ausani azo landa yo. Olotaka na bandoto na yo zalaka na kati ya zamba. Yo na mboka okomate na zamba okomate mais na bandoto no se retrouver kat na zamba peut-être ozo kata bakoni peut-être ozo sala bilanga peut-être ozo sala makamu bandoto wana se répétaka mingi ezongela kayo olotaka mingi oza na kati ya mai peut-être oza na bilamba peut-être oza mulumbu oza kana bato belé mais bien aimé peut-être se retrouver oza na bato moko compliqué bizarre ba muso yebi bangote mais ce sont les mauvais rêves ezongela kayo non mais bien aimé c'est pas une bénédiction ça ne va pas dans ta vie à toi mai ezali prison. Forêt ezali prison, cimetière ezali prison. Oh Satan le diable amema kabatu. Ndinge za wana vina na kati na blocage. Satan le diable sa mema na kati na boloko. Peut-être na mai, peut-être na zamba, peut-être na prison. Alors mais bien aimé po bimakuna. Et senga intervention ya prière. Olotaka ba force moko. Ba oppression moko yela kayo. Peut-être bazo étrangler yo. Peut-être bazo égorger yo. Olingo ganga boye moyen o ganga ezate. Olingo le nom de Jésus moyen ezate. Oyo qui cherche de pour de bimeli yo. Ezongela kayo régulièrement. Olingo ganga malobezo du maté. Obangi balamoko. Suke mutu bani kolenga yo. O comprendre kate. Ba force moko bo pression moko bo. Et comme la kayo régulièrement. Et c'est de pétaka bien aimé. Bo pression wana. C'est pour te dire que non tu es possédé. Na kata mauvais rêve na yo. Bien aimé. Olotaka nini. Olotaka les maris et les femmes de lui. Na babutu no sala ka ba rapport na batu. Soit na moisi, soit na mobali. Bandoto wana ezongela kayo régulièrement. Quand tu vas te réveiller le matin, les habits sont mouillés. Ezongela kayo régulièrement. Peut-être comme ça on a soni, on le bela kabatute. Bien aimé, c'est pas une bénédiction. Les autres sont na kat na mariage à butu. Ndeko nongo za na libala butu. Conséquence nango, okozala jamais na relation amoureuse ya sérieuse. Ba mibali bakoyaba okende. Ba fiancé bakoyaba okende. Okuta na ben incompréhension ba querelle. Ba musu ekota bango na séparation des corps. Bat monsieur memele bango ba infection, amela ba médicament, ba antibiotique et la kate. Monsieur comme memele ba maladie, lokola ba stérilité, maladie ebele. Mais bien aimé pourquoi? Ba ndoto mabe wana o ezongela kayo. Ba ndoto mabe nini o ezongela kayo. Na ba butu tango lalaka, olotaka ba voix moko ebenga kayo. Voix audible. Peut-être identifier ka voix wana. Peut-être oyebakate, mais régulièrement na butu bat ba benga kayo, oyoka mingonga bat baso benga yo, olamuki, obaluki mutu azate, mais zongela kayo régulièrement, ndeko nanga, ba voix wana ce sont les démons, Satan le diable, ndenge ba benga kayo na bien aimé, baza la mission, kat na vie na yo. Yango me bien aimé, c'est pas une bénédiction. Yango comme na vie na yo kuta na échec, na vie na kuta na ba blocage, na vie na kuta na ba raté, ba effort nyonso ko sala e ko aboutir te. Nzambe apesa biso pe bandoto mabe. Selon la parole de Dieu, nous en avons deux sortes de mauvais rêves. Ok. Deux sortes de mauvais rêves. En réalité, un mauvais rêve qui vient de Dieu, c'est une bénédiction. Tant que nous avons fait ça, nous avons fait na butu, ndoto wana, eza ndoto ko banisa yo, eko banisa yo, mais ndoto wana eza ndoto. Mama, if love is crazy, love is for me. Libota nankolo pona édification na yo kokola kati na kondima pe po ya bozalisi na yo liboso na tata toyeli yo album kitoko tiendinyo ya moyembi nankolo mama Annie Serge tokokuta baloyembo ya ndenge na ndenge ndakisa lokola bundela ngai ko bundela kinga yeso yo le passé Seigneur na bele la kiyo loyembo lokola naye nange pai na yo
naye nange pai na yo kosenga motema ya kolinga yo yawe. Pe tokozwa lisusu loyembo lokola je crois en toi. Tu es mon libérateur, mon Dieu et mon roi. Toi j'ai trouvé la vie, j'ai trouvé l'amour. Tu es ma forteresse. Pona kozwa album oyo ya moyembi na nkolo Mama Anne Serge komitungisa te ezomi bongo na ba plateforme nyonso totomeli bino mpona ndima malamu ya album ya moyembi na nkolo Mama Anne Serge tika ete nkolo apambola bino. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves, Ivan, ton fait de d'infos. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec les pasteurs Blaise, tous années à Watoko solo là, Naye, ou Itali Bongo, sujet na biso ya Kitoko, Otolobi Bongo, un mauvais rêve qui se répète. Donc, notre mabé ou ezonge la toujours dans d'autres nayo. Et en tout cas, et ça, comme toujours dans Pongo, lali même d'autres, nous avons 2, 3 fois, 4 fois dans mois. En tout cas, Lelo, Nzamba Pesingolu, et puis Moussali Naye, l'homme de Dieu Blaise, ou Lelo, à Fungo la biso, à Komenka décortiquer, ou Izali Bongo, Bando Tezong et la Rabiso, découvrons ensemble. Voilà, l'homme de Dieu de Péché Mbote, Bouni Santenayo, il y a Etonga, et puis il y a Église Code Christ Mobile. Merci Papa Yves, santé bien, Etonga na bisope, bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup Papa Yves. Mais on va regarder des athées, peut-être il y a un nombre de fungolio. Toujours. Voilà, ça c'est bien. Voilà, un mauvais rêve qui se répète. N'habitez. Par là, est-ce que ça message nous avons tabisio ou même quand éclairer na bana nzambe ba la biso bien yo moko penser kaka na bandoto ezonge la biso souvent na ba pongi na biso ba enseignement oyo nous sommes toujours peut-être que la réalité peut-être ndenge toujours kutana bato sola nous sommes nzambe mutapesa la biso alors na nyusu wana yango to sanisaka et la bénédiction pour na bana nzambe donc voilà pourquoi lelo to zita ko sambela pona ngo enfin que donc la bana nzambe enseignement moko pambola bango. OK, amen, ça c'est bien. Alors n'habiter sur itoko sala ndenge awa yambula biso na nos rêves ezanini et puis to kota mauvais rêve. Voilà. Merci to sabeli. Seigneur notre Dieu, to kabi émission na biso pe ba enseignement na salobo ko na yo pesa biso maloba molimo santa sala la biso afin que peuple no bazala béni na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci beaucoup Papa Yves. Bien aimé, message Nabiso toujours partagé, thème Nabiso Zali, un mauvais rêve qui se répète. Un mauvais rêve qui se répète. Wana toujours dans verset de base Nabiso, na mukana na Genèse chapitre 41 na verset 32, Bible le Biboye. Genèse chapitre 41 verset 32, Bible le Bible. Si le rêve du pharaon s'est répété par 2 fois, c'est que Dieu a irrévocablement décider la chose qu'il va l'exécuter sans délai. Awa, Bible les autres isabiso nani alobi que non, ce qui noto ya pharaon ezonga kisusu mbalami balé et se répéta qui, c'est-à-dire nzambe aza déterminé asala nini akokisa likambo wana. OK. Awa bazolo bela biso pharaon alali na butu. Tango alali na butu aloti ndoto. Na ndoto na lota kindenge nini amoni que non bangombe moko ezalaki set ya santé malamu ya kitoko baza kolia pembeni alors curieusement amoni bangombe moko ekonda ya mabe bayeba meli 7 ngombe oyo bazalaki ya bonne santé akamwe banda botama nana mona makamba bonguti ndenge ni bangombe oyo bakonda baye komela bangombe oyo set ezalaki ya bonne santé ala mukina tango zo réfléchir wana zo banga zo comprendre te pongi yo kozwaye alali lisusu na pongi na ya kolota nini amoni nzete moko ezobima ebimisi ba 7 germes ba 7 germes wana ezalaki ya bien ya santé malamu kaka na nzete wana moni susu ba 7 germes mususu ebimi ya kokonda ya mabe emeli susu ba oyo ezalaki ya malamu wana ani jamais ngana na mona makamba boyete
ndenge ni makamba boy. Alors abali ko luka par rapport ya ba magicien bazalaki na ye nani ko expliquer ndoto ya sali wana. Yango mona tina que no bakendaki ko luka Joseph azalaki na prison aya bandi ko expliquer Pharaon. Abi ba ndoto mi balé Pharaon aloti wana eza quand même ndoto. Ndoto wana problème nango eza nini? Nzamba zo lakisa que non na ba 7 ngombe ya santé malamu mona ki wana nzamba ko pesa 7 ans ya abondance na kati na mboka batu bakolia batu bakolona biloko ekozala ebele. Après 7 ans ya abondance wana 7 ans ya famine koya boko bossa na même abondance wana. Donc ba ndoto wana il se répétait ça même rêve. Alors eloko nini Pharaon akosala fa luka mutama yele na mama ya abondance basala ba dépôt ba magasin ba bomba biloko tango chasseresse koya bandi koteka wana alors ndoto wana et se répétaki. Alors un mauvais rêve qui se répète. Rêve d'abord les animes. Le rêve c'est un moyen que Dieu utilise pour nous parler, c'est là pendant le sommeil. Ndoto ezali moyen o nzamba sala la kapona kolobela biso tant mutu alali. Tant to lali na butu. La journée boyo to tamboli to sali nous sommes fatigués, tant to ke kolala nzoto na biso tonga maka. Alors nzamba ya ko pesa biso ba message. Na nzela ba nini? Na nzela ba ndoto tant mutu sali nini aloti. Alors merci beaucoup l'homme de Dieu. Avant l'article là, toujours on va continuer. Mais il y a une question qui n'est pas bonne parce que moi confusion dans ma casse. N'habiter cauchemar. Ils allaient peut-être un autre ma bien on a mauvais rêve. Hein? Peut-être. Ouais. Donc il y a songe, rêve, na vision. Voilà. N'habiter ce que koyimbo la ma koto na ma qui pour confusion dans ma casse. Merci papa Yves. Songe, na rêve. Ce sont les mots synonymes. Comment il y a une version nanga oyo naza nango eza semer balobi nini rêve. Si on tangi na version musu net lui c'est balobi nini songe. C'est-à-dire eza eloko moko. Eza kaba français. Ce sont les mots synonymes. Alors sikoyo vision eza eloko mususu. Vision ko zwango même na moi. Soko tali na Bible mutu lokola Moïse. Azaki na kat na zamba azokende ko perdre ba bébé. Amoni matiti ezopela moto matiti mobeso ezopela moto ndenge nini alinya pusa na banda kotala ayoki vu ebimi na kati ezaki vision azaki akolala te mais ezaki na moi bo vision okozwango na butu vision okozwango na moi ndemo za bonzamba fongolo miso zo mona makambo. Alors cauchemar ezaka nini omoni mutu alali c'est-à-dire abandi ko banga iloko moko ezo effrayer ezo bangisa ye wana asutuki mbala moko eza cauchemar ozomona sikoyo. Donc eza ba choses différentes wana faut ba de beli ba ma confusion vision okozwango na moi okozwango na butu eza te ka olali même ozotambola bonzamba ko fongola miso omona makambo eza vision babinango. Mais rêve bazwango tango olali pendant le sommeil nde nzamba ya kosani na kopesa biso ba rêve ata na moi pokolo tapeli oui na moi tango zo moi chest wana mukie bo nzamba nzamba ko peso pe apeso pe ndoto moko bien mais ndoto pe ya bondoki pe ezali oui ezali na kati to voilà toujours continuer. Alors nous sommes en train de parler sur un mauvais rêve qui se répète. Tolobi que non rêve est un moyen on nzamba utilisaka pour nous kolobela biso ko pesa biso ba message pendant le sommeil lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil. Alors un mauvais rêve est un nini. Un mauvais rêve est un ndoto oyo muta loti ezo bangisa ye. Omoni muta azakolota la mutu alamu kimbala moko asutuki e bandi ko bangisa ye musu te pese kanda. Musu sazo comprendre te, musu akolala sute. Donc c'était un mauvais rêve toi a loti loko moka mabe. Yango to binyango un mauvais rêve e pese kanda. Bible lobi que non tango Pharaon a loti. Amoni ba ngombe 7 ya kitoko. Amoni ba ngombe 7 mususu ya mabe. Emeli wana kamwe alamu kimbala moko. Bible lobi que non il était effrayé. Abangi mbala moko abina na mona makamba boyete. Il faut na lukaba pesa explication. C'est-à-dire ndoto wana apparemment ezalaki ndoto moko mabe ebangisaki. Alors un mauvais rêve qui se répète, c'est-à-dire se répéter, c'est-à-dire se reproduire. Ndoto oyo ezongela kayo souvent. Na semaine okolo tango 3 fois. Na mois okolo tango 4 fois. Ba musu ba tango une année 2 ans 3 ans 4 ans 10 ans. Kaka même ndoto wana ezongela kayo. Mais en ndoto mabe bangisaka. Mais en ndoto mabe pesaka yo kanda. Mais en ndoto mabe donc effraya kayo. Donc yango bobe yango un mauvais rêve qui se répète. Alors papa Yves, selon la parole de Dieu, nous en a 2 sortes de mauvais rêves. OK. 2 sortes de mauvais rêves. Première sorte de mauvais rêve, un mauvais rêve qui vient de Dieu. Nzambe oto sambelaka. Oui. Oui, Nzambe apesa biso pe bandoto mabe. Matthieu chapitre 27, verset 19. Bible lobi na biso boye. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant: ne te mêle pas
de cette affaire, de ce juste, hein, car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par les rêves à cause de lui. Na butu na nyokwa mi na ndoto. Na nyokwa mi, j'ai été tourmenté par les rêves à cause de cet homme-là. Cet homme, moi, ezaki na nizaki Jésus-Christ. Ok. Mutaloti ndoto ezanani, eza mwasi ya Pilate. Pilate azalaki nani, azalaki mutu akangaki Yesu azako sambisa ye. Parce que liloba suka santa zelaki pa Pilate, soit ba boma Jésus, soit ba libérer ye. Alors lobi nango il fallait Pilate akende na tribunal ba juger Jésus-Christ, ba katela ye sentence. Mais na butu nzamba ye kolotisa mwasi na ye. C'est-à-dire ndoto wana nzamba ye kotungisa ye. C'est-à-dire tango nga na koti na Bible na fongola Bible na comprendre, c'est-à-dire nzamba bana ogangela ye. Nzamba bana ogangela ya biyebisa mobali na yo. Akota makamba mutu wana ti. Mutu wana za innocent. Mutu wana tika yango mona yike no mwasi wana atindi messager akeko yebisa mutu mobali na ye na tribunal abi akota makamba mutu wana te mutu wana za juste. Yango la preuve ani mona ke non Pilate asali nini a libéré azui msanya sokoi maboko abi makamba mutu nga makota ngote. Mutu wana za innocent. E bandaki na nini na ndoto. Parce que moi c'est na ya lotaki. Un mauvais rêve qui vient de Dieu. Mais bien aimé, en réalité, un mauvais rêve qui vient de Dieu, c'est une bénédiction. Tant que nous sommes pesa biso ba ndoto mabe na butu ndoto wana eza ndoto ko banisa yo e ko banisa yo mais ndoto wana eza ndoto bénédiction. Nande. Par exemple, na pesa exemple. Maman moko loti azana voiture bazo tambola ba okena mobali na ye. Oui, il fallait ba kata pont moko ba kende de l'autre côté. Mbala moko tango ba komi na pont wana soudainement mobali na ye po ya zaki na côté mobali na zo conduire. Mobali na fongoli portière alinga tindika ya boka ina mai. Ba surtout ki na ndoto. Abangi mbala moko abi mobali aza ndenge nini pona nini pona lota boy. Effectivement maman wana za guéri. Mais nzamba la kisi guérison na ye na nini? Na ndoto. OK. Nzamba la kisi guérison na ndoto. C'est-à-dire papa Yves batu fu balinga ba ndoto. Ndoto eza plus que prophétie. Au lieu que non comme esclave ya prophète. Oh papa lobinini. Batu be ba prophète belé pe lelo ba comment mabe pourquoi biso moko to incitaka bango. Papa nzamba lobinini, nzamba la kisi nini. La meilleure des prophéties c'est la parole de Dieu. Dima maloba nzambe, salela maloba nzambe, tembola na maloba nzambe, sala makashi na prière, tembola bien na nzambe, le Seigneur te bénira. Et nzamba ko lobelo mingi. Bien aimé, nous sommes en train de parler sur un mauvais rêve qui se répète. Alors, Tolobi, bien aimé, dans un mauvais rêve qui se répète. Voilà, il y a un article là autant vraiment, où il y a solo la paix, pour ça, il y a une prière, même dans souka il y a une émission de Bisso. Et puis encore une chose, les gens bandeko balo taraté, ça la nini pour que ba kota puisse na bandoto oyo, Tolobi puisse nzambe, azotinda venant de Dieu bandoto andengwana, longo la paix. Bah, disons tout le bateau longo la paix bandeko pe bazali na kati ya ndoto ya mabe vena didiable. Merci papa Yves. To sambela pona bango nzamba ko fongola réseau wana. Oui bien aimé, nous sommes en train de parler sur un mauvais rêve qui se répète. Tolobi que non tozana deux sortes de mauvais rêves. Tozana deux sortes de mauvais rêves. Premièrement, un mauvais rêve venant de Dieu. Tolobi est un message, est une bénédiction dans ma pesa kabiso. Alors deuxièmement, Tolobi un mauvais rêve venant de Satan le diable. Tolobi que non, nini, eza possession démoniaque. C'est-à-dire quoi mes bien-aimés? C'est une possession démoniaque. C'est-à-dire ba démon bazo vendre la vie na yo. Yango zo mona que non ba ndoto mabe et comment répéter 4 na vie na yo. Alors dans un mauvais rêve qui se répète venant du diable, na buto lo takanini. Rêver les serpents, rêver les chiens, tu rêves les militaires avec les armes qui tirent sur toi. Bien aimé, na bandoto na yo mabe elzong la kayo wana olotaka ba militaire balanda kayo na ba arme. Olotaka ba militaire na ba kraka, olotaka ba militaire bazolinga ba boto la yo ba yiba yo ba kanga yo régulièrement elzong la kayo. Bien aimé, ba militaire wana oloti ce sont les agents du diable. Eza bandoki, eza ba démon. Toza na deux sortes ya ba militaire. Soko loti premier militaire bazana ba teni, bazo protéger yo, eza ba ange nzambe. Wana bazo batela yo. Bana baza pour la sécurité na yo. Deuxièmement, soko loti ba militaire, bazana teni na ba arme, bazo linga ba kanga yo, ba boto la yo, ba yiba yo bazo landa yo. Bien aimé, ce sont les démons, ce sont les sorciers. Alors mes bien aimé, noto wana foko tele melango ko bengana, ba to wana ba kende parce que tango bako ya na vi na yo, bako yiba yo, bako boto lo te suko na ba boma yo. Olotaka ba nyoka balandaka yo. Olotaka nyoka koti na kati na ndako. Même na mbetu na yo, na ba rêve na yo yotaka toujours, ba nyoka balanda yo. Apocalypse chapitre 12 na verset 9. Ba bengi les serpents, les diables et les serpents anciens. Bien aimé yeba ke monguna ausani azolanda yo. José Baïla. Na jo solaka na
na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekoma kate me bazali kuyiba na rembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci tala biloko na ngai obendenge bana batingaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kali soki oza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo Central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza tala baza continue JB Service ezali soki wana te angolais nali te angolais JB Service ekare eza musike olotaka banyao mingi olotaka bambwa bazolanda yo un mauvais rêve qui se répète mes bien-aimés yeba que Satan le diable aza na sima na yo c'est pas une bénédiction et comme memelo béchec comme memelo ba complication yango benga biso toza wana pona yo ndeko na ngai to sambela pona yo pona ko détruire ko benga na bandoto wana dans un mauvais rêve venant du diable qui se répète vous rêvez souvent mes bien-aimés vous vous retrouvez souvent dans les rivières soit dans les forêts seuls ou avec les personnes bizarres. Olotaka na bandoto na yo zalaka na kati ya zamba. Yo na mboka okomate na zamba okomate mais na bandoto no se retrouver kati na zamba peut-être ozo kata bakoni peut-être ozo sala bilanga peut-être ozo sala makamu bandoto wana se répétaka mingi ezongela kayo. Olotaka mingi oza na kati ya mai peut-être oza na bilamba peut-être oza mulumbu oza kana bato belé mais bien aimé peut-être se retrouver oza na bato moko compliqué bizarre ba muso yebi bangote mais ce sont les mauvais rêves ezongela kayo. Non mais bien aimé c'est pas une bénédiction. Ça ne va pas dans ta vie à toi. Satan le diable mai ezali prison forêt ezali prison cimetière ezali prison o Satan le diable même kabatu ndinge za wana vina za na kati na blocage. Satan le diable sa mema na kati na boloko peut-être na mai peut-être na zamba peut-être na prison alors mais bien aimé po bimakuna esenga intervention ya prière ba sambela pona yo ba benga na Satan le diable ba bimission na ba ndoto mabe nyonso wana po nzambe atsa loboko apambola vie na yo. Un mauvais rêve qui se répète souvent tu es attaqué par des forces spirituelles inconnues tango lali na butu olotaka ba force moko ba oppression moko yelaka yo peut-être bazo étrangler yo peut-être bazo égorger yo olingo ganga boye moyo ganga ezate olingo le nom de Jésus moyo ezate oyo qui cherche de pour de bimeli yo ezongela kayo régulièrement olingo ganga malobezo bimate obangi bala moko suke mutu bani kolenga yo o comprendre kate ba force moko boye oppression moko boye et comme la kayo régulièrement et c'est répéter quand même bien aimé bo pression wana c'est pour te dire que non tu es possédé. C'est pour te dire que non, Satan le diable a la même mise dans la vie na yo. Satan le diable a contrôlé. Mais il ne faut pas sembler la peau na yo, ba bengana ennemi akende pour vie na yo etikala libre. Na kata mauvais rêve na yo. Bien aimé, olotaka nini, olotaka les maris et les femmes de lui. Na ba butu no sala ka ba rapport na batu. Soit na mwasi, soit na mobali. Ba ndoto ene zongela kayo régulièrement. Quand tu vas te réveiller le matin, les habits sont mouillés. Et zongela kayo régulièrement. Peut-être comme ça on a Sony, on le bela kabatouté. Bien aimé, c'est pas une bénédiction. Les autres sont dans le mariage à Boutou.
ndeko nongo za na libala butu conséquence nango okozala jamais na relation amoureuse ya sérieuse ba mibali bakoyaba okende ba fiancé bakoyaba okende okuta na ben incompréhension ba querelle bat musu ekota bango na séparation de corps bat musu memela bango ba infection amela ba médicament ba antibiotique esila kate musu ko memela ba maladie lokola ba stérilité maladie ebele mais bien aimé pourquoi ba ndoto mabe wana o ezongela kayo peut-être bangisa kayo oyo kaka soni olobeka batute mais tala temps o epesa million de konangai yo mtozo yo kangai na yepo na condamné yo te na yepo na fongolo mayebe Bible lobi que non. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, bokanga mutema na binote parce que malobe eza pona yo, nzamba linga a libéré yo. Bien aimé, ba noto mabe nini o ezongela kayo. Na ba butu tango lalaka, olotaka ba voix moko ebenga kayo, voix audible. Peut-être identifier ka voix wana, peut-être oyebaka te, mais régulièrement na butu bat ba benga kayo, oyoka mingonga bat bazo benga yo, olamuki, obaluki mutu azate, mais zongela kayo régulièrement. Ndeko nanga, ba voix wana ce sont les démons. Satan le diable ndenge ba benga ka wana bien aimé bazana mission 4 na vie na yo yango me bien aimé c'est pas une bénédiction yango comme na vie na yo okuta na échec na vie ko okuta na ba blocage na vie ko okuta na ba raté ba effort nyonso yo ko sala e ko aboutir te pourquoi parce que vie na yo est possédée parce que Satan le diable azana même mise na vie na yo azo contrôler yo mais nzambe na tonga lelo alinga bimisa yo olotaka na butu ba yibi yo olotaka mingi okwei ozako kima mango okwei olobaka na butu babetaka yo souvent bandoto wana ezongela kayo oza renfermé dans une maison kuna fenêtre ezate porte ezate ndako ngo ezalaka mulili makasi lumière ezate eloko mo ezate noto wana ezongela kayo souvent mais bien aimé tu es dans le blocage mais bien aimé na vol wana eza chute ezo ya liboso na yo Satan le diable azolanda yo ndeko na ngai il faut telema bien aimé benga biso toza wana pona yo to sambela pona yo alors ndeko na nga conséquences ezanini. Il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimé. Benga biso parce qu'il y a des attentes. Conséquence à notre cause dans les. Premièrement, c'est l'ennemi. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Bible le dit que non, veillez et priez parce que votre adversaire, le diable, il rôde tout autour de vous cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, Satan, le diable, akoya kolandayo, akoya kolukayo. Oh, ngana salaka bien, ngana sakana problème te. Mais il y a un ennemi, on va bien le diable. Il est en train de rôder. Akoya kolandayo, akoya kolukayo bien-aimé. Pourquoi? Asalanini, anir finayo, a accomplir mission na yo ezana Jean chapitre 10 na verset 10. Yango mission ye pona yo. Yango mateya we ye pona yo. Nzamba linga longolo na bandoto mabe. Nzamba linga détruire ba mauvais rêve ou te pa ya Satan le diable. Pour nzamba pambola yo na bandoto malamu apeso orientation ba détective pour vina yo pambola ma. Deuxième cause. Oh me makabatu na ba mauvais rêve répété. Manque de vie de prière ou un chrétien rétrogradé. Bien aimé, ozalaki bien la vie de prière, ozalaki bien asudi na makambo nzambe na kosalela nzambe, tu aimais beaucoup le Seigneur, ozako servir ye, makambo ezako kende bien, mais tala lelo ndenge okomi un chrétien rétrogradé, okomi un chrétien un pied dedans un pied dehors. Yo kanti bato basambela ka parce que bazana nzala, bato basambela parce ba olu ka mbongo, bato basambela ka non mais bien aimé, oyo nyoso sana ngwana nzambe mutapesa kyo. Aujourd'hui tu roules carrosse, aujourd'hui ozana famille malam. Aujourd'hui, on a musala malam, on a salaire malam, makamozo qui est bien, c'est par l'amour de Dieu. Bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Bible le dit que non nyonso biso tozoa, nzambe mutapesa biso. Botango nzamba pesa biso. Pourquoi toi c'est vanté? Bible le dit que non, l'amour de Dieu doit nous pousser à la repentance. Bien aimé, bolingwa nzambe faut tinde kayo okangama na nzambe, osalela nzambe, ozala na nzambe parce que nyonso za nango lelo nzambe mutapesi yo. Soki okomi un chrétien un pied dedans un pied dehors, un chrétien rétrogradé, yeba que Satan akoya kokotela yo. Porte ko funga ma Satan akokotela yo. Yango me bien aimé na lingo telema na tongo lelo. Vie à péché. Tant muta komi un chrétien rétrogradé, un pied dedans un pied dehors, même makambo ya bosana banda kala, oya abandona banda kala, e bandi ko zongela ye, abanyo akomi ko salango, mais bien aimé au péché accès na pas na Satan le diable pour amemelo bando tamabe. Yango ndeko nanga na lingina sambela pona yo. Na lingina sambela pona yo mto yo kingai. Un mauvais rêve qui se répète. Ndoto nini ya mabe ezongela kayo régulièrement et comme ça au mal à l'aise, olobaka ngote bien aimé et ça blocage pona yo. Bien aimé, Bible le dit que non, lorsque tu seras couché, que ton sommeil soit doux et agréable. Mais yo pongi ne zalaka agréable te. Yango na lingina sambela pona yo. Bible le dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu viens d'écouter les enseignements. Tu viens d'écouter la parole de Dieu. La mio fongo la motema na yo. Pesa biso confiance parce que le boko yesu zo kita na vie na yo na tongo la lelo bien aimé. Nzamba so buka ba ndoto nyosa mabe. Oza possession na vie na yo. Pour nzamba linga pambola yo. Yango na lingo sambela na ngai.
loba nkolo Yesu na yoki maloba na yo na fongoli motema na ngai pe na ndimi yango limbisanga mokonzi esika ba porte fongamaki pe mabe emonanaki yamba ngai pe petolanga na makila na yo pona zamwana na yo ko banda lelo na boyi bandoto nyosa mabe oye utepa ya satana oye zongela kangai etika vi na ngai pona za ya Yesu na ndimi maloba oyo pe na tatoli yango ekokisama likolo na ngai na kombo na Yesu. Oui bien-aimé, quelque chose va se passer maintenant là où tu es. Tu peux t'agenouiller bien-aimé, tu peux élever tes mains, tu peux mettre ta main droite sur ton cœur parce que ngouya nzambe zo kita likolo na yo, parce que prière aux autres toucher yo, volonté nzambe za ko la la kimia, volonté nzambe za ke na bouton ya ko peso ba révélation, apeso ba orientation, apeso ba directive, ola lokola bébé, mettez la satana ndinga yela ka ba ndoto mabe, yango na lingi à cause ya masengo yoki, loboko yesu kita likolo na yo, na lingi na sambela pona yo. Père, je prie maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Père, je menace tous les démons, les esprits des eaux, les maris de nuit, les serpents, les esprits humains qui amènent les mauvais rêves dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je les chasse maintenant, qui libèrent leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu de Dieu brise, que le feu de Dieu détruise, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit libéré maintenant, Seigneur, qu'il soit libéré maintenant, Seigneur, qu'il soit libéré maintenant, Seigneur, qu'il dorme convenablement comme le bébé, qu'il reçoit les révélations. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Yo mutolo takate, chama boko mibale likola mutuna yo. Parce que nzamba zo fongola réseau, au Satan le diable ya kanga, ya koyiba bénédiction na bandoto na yo. Père, je prie maintenant, Seigneur, na libérer, Seigneur, grâce na bango ya bandoto, au Satan le diable ya kanga, au nom puissant de Jésus-Christ, et ça la libérer, bazo ba révélation na buto lelo Père, ko ute pai na yo, onction nzambe kitalikolo na bango, na kombo na Yesu Masia, yo mutoza malade, simbe sikozo bela wana, parce que nzamba miracle azo kitawana, nzamba zo bikisa yo, yo mutoza na démarche, oza na problème. Bien-aimé, crois-moi que non. La main de l'Éternel qui va te localiser maintenant. Je prie maintenant, Seigneur. Je menace la maladie. Je menace l'échec, les complications. Au nom puissant de Jésus, je libère la guérison, Père, la solution, la victoire, Père, dans la vie de ton peuple. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit libéré maintenant. Par le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Bétélan Nzambe maboko makasi, Bétélan Nzambe maboko Nzamba pamboli yo, yango benga biso na WhatsApp, ko hésiter te, oh bango bazalaka bongo te bien-aimé, meka Nzambe na biso, bandoto mabe wana ekende po Nzamba pambola yo. Numéro na biso ezali plus 243 89 76 96 423 plus 243 89 76 96 423. Wana numéro na biso WhatsApp, benga biso à tout moment, to za wana pona yo, to sala ka musalo pona yo, ba témoignage de belé, yo posa la parmi batu oyo, Nzambe apambola vie na yo. Na pesi mbote pa bana nyosa super promo, na pesi mbote pa papa Yves, ma journaliste, Daddy Valère, mon père spirituel, ma charmante épouse maman Jackie, maman Miklen, maman Brigitte, maman Titi, Lipasa, na pesimbote pasteur Sylvie, ma grande famille au Chiding, maman Karine, bino nyonso bana place ali sika bozali, Nzamba pambola bino sententia, Nzamba pambola bino apambola bino maman Nzuzi. Merci beaucoup, à la prochaine. Benga biso ko hésiter, toza wana pona yo, to sambela pona yo, to pese orientation, pe Nzambe akopambola yo. Merci beaucoup, amen. Merci. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale naipa na yo
mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu oh. Salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Nomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yo yeso yeso. Nalebi bia bisenga senga nsanga lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nsanga lole ye. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga Yesu kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yo yo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo. Oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo. Oyo naza koteya yende nzambe libela. Lelelelelele. Nalingi mobala oyo mobala oyo. Nalingi mobala oyo Yesu. Aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzamba londa ye.
nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.